Toujours mon bandeko belé bazo la musique chrétienne bazo kozwa bandeko mususu basala la musique profane ou babenga musique ya ba accompagner bango na banzembo na bango. Est-ce que vous êtes capable de ça longo? Ah, question est ça la polémique mingi, mais je dois être sincère. Et ça la mabete, mabe pona ninga na zai koyemba epa Maximedia to kutana. Yembi na yobi koyemba na ete. Mais c'est pas ndenge mo boye. Te to yembi na nzembo oyo eza ya nzambe te. Tozongi ba musicien nyonso nde bazala bongo zaka tanga tala tala nzembo ba musicien biso na ke ba faire Bali Ferré Wera Kofi JP. Zaka tanga tala nzembo. Bon, au moni ba sujet ya boye bato ba comprenaka makambo nzambe ndenge tambola ba principe ya nzambe ba comprenate. Et comment le pas polémique bon. Voilà, ce qui est na koya nde toyoka bandeko mususu ba pasteur balobaka oye koyemba na église nanga oye kotombola gloire ya nzambe nayebaka te mo wana ebima wapi parce que lelo tozomona o évangélisation ezalaka gratuit koévangéliser na église na koyemba ndenge otopesa biso réponse que non eza eloko moko mais tomonaka mingi bandeko bon naza na yo natuna mpe kaka question mpa na yo pourquoi botekelaka biso badiske papa nanga koteka CD na biso sœur Marie mpe asona ndenge bandaki kosama na bandeko na biso mosusu li bandozonga bon ezaki peut-être nzambe alobaki na ya salamo oh mama mama na lobe mama telema bondela tolo na se mutu pe na moi olemba te mama telema bondela isika nyonso zali. Voilà, tolo na se ba papa tolo na se ba mama tolo na se pasteur Carlos Kalamba et tolo na se maman Rebecca Kalamba et tolo na se comme dit bien la générique to chaka ka tolo na se tolo ka ngelo nzambe. Toutefois na lobaka pana ba émission na lobaka toujours to chaka nzambe liboso ya makambo na biso nyonso c'est lui qui est le maître. Donc surtout teli liboso makambo na biso nyonso yende aoza la guide yende azoko orienter biso na makambo na biso nyonso. Gallo Promis Gal Neftali, la casquette de la presse congolaise, vous dit bonjour, bonsoir partout. Bonjour, Bakoué Rolandanga, on dirait que de Tolo Nassé 100% Jésus. Là, je vois directement maman Anne Kalamba et Napeshe Bambo Tipsy Zoamio. Vous avez toujours Kaka na cadre Kaka ya émission Nabiso, l'évangile selon. L'évangile selon le lot avec mon invité, nous allons parler de l'évangile selon Maman Immaculée. Donc, avec lui, nous allons parler de long et à large parce que c'est une personne, une dame qui fait la musique chrétienne. Alors, on va savoir avec lui d'où et elles proviennent, qui l'a inspiré. Donc on va savoir vraiment beaucoup de choses. Je ne sais pas avec l'autorisation de mon caméraman, en attendant que je salue prophète Rema Sabaot, pasteur Emma Katalaye en direct, parce que vos amis, vos Landanga, il n'a pas je ne sais pas si je parle le même langage avec la technique, si je suis avec mon invité, que je peux lui dire bonjour Maman Immaculée. Bonjour. Maman Touzani Sengokoyambayo na plateau na biso ya Tolo Nassé 100% Jésus. Merci pour l'opportunité oyo na pamboli nzambe komona bino pe mama tolo na se natala kango mingi eza émission mo na linga kango mingi vraiment. Voilà maman na évité libota na nzambe ezwami pena partout bazolanda na minute oyo. Est-ce que vous avez la parole moko édifiante oko kopesa na bana na nzambe avant to banda émission na biso? D'abord na pesi merci na radio télé Tolo Nassé ya mama Anne Kalambai oyo nalinga mingi pe na pesi mbote na bandeko nyonso ya kini ya Kinshasa pe na pamboli nzambe na couple Lemba oyo yambaki nga na kati na mboka Kinshasa pe na pesi merci na grand frère nanga Polo Manji yo moko santaka mélange wana no na santaka te plus batu bayebisanga ya pegi je peux les reconnaître parce que ya pegi aza oyo na travailler na ye côté vraiment ba technique ba nini vraiment formanga pour nous qui pena timbre za bango kisiko eyembeli pour voir za bango mais yembeli c'est maman Laure accoutrement nazomona sœur na biso Marimisa oh ah bon nzambe azaloku musoki eloko ya bien balanda kaka mais na penser na vraiment na maman Laure qui se ressemble, ça semble. Maman Laure tozakane tout le temps. Voilà, partout. c'est la cause. Même si nous sommes en Europe,
même par téléphone. Donc, Aza oyo à bénir l'Église Corps du Christ partout dans le monde. Voilà, je profite de saluer Voilà. Maman Laure, na pêche La peine à procéder, peine à ça, eza grâce na bango, bango mutu ba invité kinga, eza qui présentation album na bango, ba invité kinga nga peine à prester, pe ayemba ki na album na nga to sala ki ne featuring, nzembo wana pesa. Il y a un album sur le bac, sur le marché. Bon, sur les marchés bientôt, mais na un clip déjà circulé selon ananga. Ce qui bobeti immaculé au manji officiel, bokomona selon ananga. Déjà batu bazo savourer parce que tout ça là qui émission moko na chaîne télévision na Mama Dorcas na PC Mbote batu babenga ki belé bazo réclamer nzembo wana, c'est-à-dire batu bazo yokango vraiment. Ezo yokango. Ba abonné na biso moyen bazongi zate. Tout faut ba keneka ka la page officielle. Bon, tout solo la prémission, s'il faut n'appeler ça bino boutiango nani na bino. Voilà, na ibikende ozawana komona yo komona directement Maman Laure Mbongo na profiter pe na ça la demande moko à travers Maman Laure Mbongo na yoki keza qui sorti officiel ya album na yo présentant qui ngo malheureusement biso zaki na moins retard. Invité ceux qui sous votre autorisation pour signer la biso invitation pour Maman Laure to yambaye to mettre un peu pour parler sur son album. Ouais. Une ligne de performance de la direct. Oui, et ça m'a bêté. Normalement, Maman Laure peut à dépendre. Maman Laure n'est pas mon akayembaka. Bango peut baza structure mobimbeza wana eza organisation munene. Eza organisation munene na yebi yango parce que moi nazala tout le temps na Maman Laure naza pembe na bango balinganga mingi pe na linga bango mingi. Na yebi na mona moi mukendenge bazo travailler eza azana ba baza vraiment bien organisé. Na bengango vraiment bien organisé parce que akoko sale loko moko boete kaka ndenge wana eza na bato oyo il faut ba décider batala ba mona parce que ça ba chose spirituelle komba ezaka makasi ta nzamba tombolaka mutu komba ezaka makasi vraiment yango basala ndenge wana ye moko na okokoloba na yo même ngana koyebisa ye directement boye peut-être eza na mutu oyo atalaka makambo wana côté média. Côté média peut-être yé mutuakoki plus kotala nini wana. Voilà, merci pour la réaction de Maman Immaculée. Tout qui est beaucoup plus na makamotali carrière na yo. Qu'est-ce que vous envisagez pendant que vous êtes la carrière musicale na yo? Pardon? Ozoko projeter nini na avenir na oetali carrière musicale. On a pensé que ça la manata les avenirs. Bon, normalement ngalinga nzamba memanga ndenga lingi. Bon, bien sûr Bible zolo ba fait de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais nakoki ko pesa ba désir nanga ezali musala oya tiakati nanga talent oya tiakati nanga donc et ça la c'est la volonté nae. C'est la volonté nae mais ce que ça na volonté nzamba en tout cas de tout cœur na lubakango ka bongo. Même si na ke wapi na ke koyemba bato baza 10 000 baza soki combien na panika kati et pour eloko wana na senga ngo pa nzambe na kotika bato nso baleki ba prester même si na invité na zonga bi merci Seigneur parce que a permettre ki e salamande wana yango na lingate na sala eloko moko boye et na nini na penser nanga boye na sala boye na sabo parce que obiso to luka to sala ke za ba posa na biso mais o ko kisama pona biso za ka bien pona biso nzamba sala kati na biso. Voilà, il y a une différence entre chanter et évangéliser. Y a-t-il une différence? Bon, chanter ponanga personnellement ndenge na vivre pendant na zo sala nzambe na chanter na évangéliser ezande moko. Pourquoi na lobi ndenge wana na mona ka ba témoignage ebele soki nazoyemba wana oloba pona nga moko soki nazoyemba partout nazwaka toujours ba témoignage mutu akoya nazala mana bima place azaki na suka sale aleki liboso aye kokwe yanga na makola ye kokwela nga abandi kolela abandi kokata bilamba kolongola basingo ezaki na nzoto ekatani nde wana na louange adoration kokata ba chaîne ebandi kokweya boye nazana ba témoignage ebele même ba Camerounais na Cameroun tant que ndo yemba ba ezebele ezaka pona biso ba Congolais te même mindele na bana nazana voisin nanga aza mundele mais aza bouddhiste tango to yemba ke dérange kai makasi na ndako na biso
pour aza voisin nanga totala ni ba chambre ti aya ko désavouer aya ko avouer que aza bouddhiste makambo to yembaka to zoloba na nzembo kombo wana to tanga dérange ke makasa koma komela na bakis abenga quand même ba parents na ye biologique aye ba sololi na ye donc ba nzembo ekangolaka pe eteyaka bato emema pe bato ba se repentir. Voilà, la question a été tirée parce que tout le monde a réalité comme belé au monde a ser kingani azala qui chanter ça va ndai koyemba a comment le pasteur na église songolo pakala. C'est pour cela que question on a tiré ngo wana. Est-ce que est-il important que malgré so yemba okoma pe pasteur mobateli parti église mo quelconque. Bon, en fait wana okoloba soki ozana appel eza mabete. Et ça toujours est là comment réseau s'est complété pour toujours former l'église corps de Christ. Ouais, ça le beaucoup local. Mais ce nzambe à faire passer par wana qui a eza appel nzamba bengio au salango eza mabete. Mais si ce n'est pas l'appel. Mais ce qui eza appel te eye banaka fin du fait boyoka oh pasteur wana comment c'était ba ser na kati église pour azaki ka verser moko comme te ka verser wana tous les jours a comme plus basé na ba biloko msusu oyo eza ko glorifier nzambe te pe o eza pour intérêt na ye peut-être akotika la kaka ateka verser momoko boye alobi akomi ko benga ba appel de fois ebele mais ba appel de fois za mabete pour musala nzambe nyonso etambola na mbongo rien koko tambola sans mbongo mais ce que moni mutakomi ka ko telema kane loko moko mate ya malonga ezati wana za na appel te eyebana ka papa na ndenge ba pasteur ba yebsaka biso Galate kabola bozina ona mutate yo liloba sikoyo ba pasteur be to monaka ba préférera ko évangéliser pour na suka nango asenga offrande maintenant offrande na bino ba yembi bosoka ngo bon offrande na biso ba yembi au moins ndé na betelo lisolo a ezana ba vrai serviteur de Dieu o ba reconnaîtraka que koyamba mutu na qualité ndenge Bible ezoloba so yambi mutu na qualité à prophète okozwa récompense selon prophète. Soki mutu ayambinga na église lokola moyembi akozwa o eza kati na nga lokola moyembi lokola adoratrice vraie adoratrice. Pourquoi soki apambolinga nako dans le gloire à Dieu pour Bible ezo pambola mutu kutu so pesi mutu vers amai Bible ezoloba to pambola ndako wana. Donc récompense na biso tozwaka d'une manière d'une autre. Soki nakoko kende nazaba témoin chevele musala na banda badakala. Nasina kenda d'église ba église so parfois ke ba pese lokote et lokote mona mutu mususu ya sala kombo ya nini déjà mikolo wana période wana zana succès makasa ye wana ba ko s'occuper na très bien pe mutu wana lem susu aye wana asilisi lem susu akoyoka maté ate akenaye kwa za star mais yo ye wana apporter quelque chose mona ba baza très béni na adoration na louange au sali obimi wana maboko vite. Je ne pense pas que nzamba sepelaka non. Parce que nzamba azotala mwana mukete mukolo te azotala atikati na muto atinde place wana ke samsalana. Ezo dépendre na serviteur de Dieu oyo a invité ki yo. Soki ayambi na qualité wana yepe nzambe pe akopesa ye récompense selon muto yambi. Donc voilà tozo akaba récompense wana selon moni na betelo solo na fandi na sina quitter Hollande na e France po bana bazotanga na France. Na lingaki bana batanga kuna. Mais pasteur JC a binginga na Leeuwarden, église de Leeuwarden, a organisé un serviteur de Dieu à Hollande, oyo bazaki disponible baye pour uniquement ezaki tena kemba na séminaire, ezaki tena kende koyemba nani pour kaka apambolanga à reconnaître oyo nzamba sala kati nanga à travers nzamba sala kati na travers koyemba nanga na kati église na épée église corps de Christ na kati ya Pays-Bas. Voilà, merci. Et ça bien qu'on reconnaître Basal Yanzambe dans le lingi mama Imakila Beteli Biso Solo. Les appels ma bête Galate ndenge lobi keno kabola bozuna yo na moto ate yo liloba. Donc maman va te abiso ba yembe pe ate abiso liloba Yanzambe à travers koyemba. Kaka ndenge toyebi musala nyonso ezalaka na ba difficulté nango depuis ozana kati ya musala oyo tant que chanteur, tant que artiste musicien ba difficulté nini oya makasi o kutana na musala o de fois paix et désespéré c'est ça que espoir ndeti kaka otika no musala ha ba difficulté za ebele mais le roi Bible zolo banzamba pesa komeka makoleka kondimate ya mutute
tu finiras toujours qu'on se retrouver d'une manière ou d'une autre et tu continuer chemin na biso. La difficulté d'abord est ça. Oyo nalingi na betela cette premièrement ezali bandeko na biso basalaka ba émission na kombo ya ba artiste oyo baza ko bénir Église Corps du Christ. Osala émission moko oti titre moko ya mabe. Oyo mutu mususu aza na temps ya kotala te atangi kaka titre wana abandi ko insulter, abandi ko critiquer, ailleurs même oyo nzambe atiaki kati na mosali na ye. Mutu wana azaki béni na nzembo. Mais tango kaka moni titre par exemple, un tel magicien, un tel bakangie na mutu moko boye. Mais soki okoti na kati otali ezeloko mususu. Okomona d'abord eza na bato nyonso tout ende batala vidéo. Tango atali titre a dégoûté malamoko. A dégoûté mutu wana. A ko vérifier te. A beti libaku malamoko po tozana ba bébé spirituel. Ake ou bien bato basambela ata zampaga na talika tela sali bobo aye kutu abandi ko finga pourquoi fingi pona yo tiaki titre wana a fingi parce que yo tiaki titre wana est-ce que yo oza béni te au maudire kutu tina 4e génération même singa na kolobango te parce que bible zo bato maudire te to bénir par contre bato basepela nango ke non nzamba bito pambola to la kela mutu mabete. Mais quand la gueule mutu mabe et ko pambola neza makala moto likola mutu c'est plus que même temps mutu oloba na nzamba a maudire yo tout so bien à maudire yo. Mais bande ko basa eloko penda souffrance ezaka mingi bato nyonso mona bakomo finga ba chantre nyonso ba pasteur nyonso parce que titre wana mutu ana tiaki e keti na basama basa nzambe ba escroc basa nzambe bona boy. Pourquoi? Parce que yo oyoti wana chroniqueur, chroniqueuse, journaliste, au type la wana titre wana. Ozuela mbongo wana tango zolia, ezambongo makila, ezambongo oyo détruire œuvre na nzambe. Na lingina ba accessoire so un plus na place wana. Soki ezana mosala nzambe moko, moyembi to motei, oyo nyoso mwana na nzambe même ayemba kati. Asala mabe moko et qui asala kamalamu epambola yo ndeko nanga talanga vraiment na bondelio avec des larmes aux yeux ko bebi sa réputation na été et comme fréquent na surtout na milieu na biso ba congolais ya ko finga basali na nzambe parce que ba ebiso musala nzambe asali erreur moko boye ou bien eloko moko ekomeli boye comme sujet na yo akozela mbongo po ofinga musala nzambe obebi se réputation obosani même bible ezoloba tango Ézéchiel ou Ézéchiel na confondre mingi comme entre Ézéchiel et Ézéchias moko nzambe alingai koboma epona mabe moko asalbi nzambe kanisa atalikilo ata eloko moko mabe na sala ka nzambe po obomanga te nzambe atikaki boni yo mutu na makila lokolanga mosumuki yo po sala ka masumu okoki ko lapide ndeko na yo obomi onyati pona erreur asali obateli onyati obomi libelo bosani bolamo ya sala totalaka plus malamu ke mabe ndeko na yusu koza mosala nzamba solo oza mwana nzamba solo même mpagano oza na besoin nzambe mutu asali mabe kota prier pona ye koleka na tele te opengwisa ba ami na nzambe oyo bazalaki beni bao babongola motema na nzela ndeko wana yango nalingaki naloba vraiment na émission na profiter na lobango pour le peuple congolais. Voilà, merci. Si on peut comprendre la longueur et profondeur que Maman Immaculée alinga episabiso que la difficulté c'est bakutana na makambo o azanango surtout ça surtout makambo ya bando na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse na si aux gens mwanza aux par na c'est-à-dire après monsieur ya Maman Immaculée le cas titre malamu o ko chapo et bebisa réputation et bebisa kumu ya nzambe te et aussi pena linga na baksa je m'excuse na na bakselo mususu pour na ba promesse muta obenga musicien kende oyemba quelque part akoye akutana ba difficulté au mona place akolala le msusu pas possible au mona condition ya kolia problème
okopromettre ya uti musika peut-être azwi avion azwi train trajet moulayi obengi ayo oyemba bien nde aye na bamusicien wana bazalaka mpe na besoin ntango bazozonga boye mama azoloba papa tokataka misala en Europe na journée wana osala le msongo osala 8h ntango 5 permission okesa mosala nzambe tolobi te ke topesaka bambongo bapesaka bambongo ebele mais ntango yo avant moto aya bamisusu mingi basengaka te neti nga personnellement nasengaka kashe te obenganga yo moko lobi mama olingi nini biso tokozwa ba transport na yo ezali tobongisi place ya kolala makambo nyonso eza ebongami okomi kuna bakomi komema okeboye kote vera za te porte kangami abimaki tokomi lokwa banini me bapreparaka avant pour honorer pe musala nzambe quand même alala malamu ntango olala moi bike soko olali bien te ntango ozoyemba toyoka moi vertige mo boye parce que olala ki bien te conscience eza tranquille te donc ozala oyoka nini moko boye parce que olala ki bien te kolala pe place à bien on se repose ozwa temps ya ko prier tout ça et kontaka nyonso po totelemaka mtoko koya bokanisi belimo mabe o promettre mutu ndengo zoya wana kanisa atana ticket parce que je sais que ba église plus avant ba benga ba artiste ba s'organiser quand même pour les événements nini ba ko ça non ba s'organiser bo pesa moi nini tozo yamba ba paya bo bongisi o mona place mususu okei balobi ba ko zo transport po bisoneti nga za marié na mbali nanga le mususu mobile nanga za d'accord na musala onga no sa te ndoka croire ka penza te na bité mobile nanga za bon abemanga partout yanga chérie nanga partout nzamba pambole bele na opesa exemple nzamba tumsusu babala mobali azane chrétien mais a Bouddha el moko boye ba dépenser mbongo ezo bima okende bozonga boye ezo bouger budget et que ba maman na kati église ba sala moi cotisation to yamba ba paya bobongisi lindeko avant ezala te nyongo comme lokolo comme ozelisa zela nan to kenana ndela nan donc mbongo ezomate yebisanga avana kite ndako nanga ke maman en tout cas tozi difficulté awa moi to futelo tike ezati so possibilité zali yaka nakoya nanga soki nazana ngona oya voilà soki ezali nakoya nde toyoka bandeko mosusu ba pasteur balobaka oye koyema na église nanga oye kotombola gloire ya nzambe nayebaka te mo wana ebima wapi parce que lelo tozomona évangélisation ezalaka gratuit ko évangéliser na église na koyemba ndenge topesa biso réponse que non eza eloko moko mais tout le monde a mingi bandeko bon naza na yo na tuna pe ka question pa na yo pourquoi botekela biso ba disque papa nanga koteka CD toteka CD c'est comme nde monde bateka bible pe bateka ka bon nyonso na ba pona nini lokana peteka ma oyebi nzamba kokotie loko kati nawo nzamba kokotia atie don atie talent kan po talent ebima il faut mbongo ebima et loko na po salama il faut mbongo nyonso papa ndenge na oti France na futitike na kokoya kaka sinon soki batu bazana besoin nanga soki na mbongo te no ya ndenge ni naza na posa na bimisa eloko oyo nzambe atikati nanga il faut toujours mbongo ebima bon soki nga naza na ngote eke yo pesinga ngote na okoma ndenge ni CD po obimisa CD il faut que na izine na bobengo ya ofelete ba obengo te ke kota izine ofele ofuta mbongo te nzambe atushaka kaka mutema mutu atane batu balobabi nzambe moko akosala nzambe asala ndene ako tushe mutema nayo opesi mbongo opesa ka mbongo kaka mbongo nde kosala tendenge lobi nzambe atusaka mutema ya batu yo poko pe initiative osali makambo nyonso yo moko parce que ozoteya bato liloba nzambe eyaki nango ya ofele eyaki ya mbongo te liloba nzambe eyaki ya ofele mais quelque part ozui conscience ozui charge wana yo moko okaboleli bato parce que eza évangélisation osali à travers baloyembo okaboleli bato nyonso bayoka évangile na yo à travers bachanson siko okotekela yango bato mpona nini ntango obikeno nzambe asalaka atindaka mutu zwa sala ofeli kaboya batu nzamba kotinda mutu moko kaka oya akopambola yo poka pa ikosala kotinda mutu na sens que nzamba kotinda mutu na mutu wana pe akobimisa kaka mbongo donc c'est pour dire que mosala nyonso etambolaka na mbongo okoki kosala ndenge wana ozwi mbongo osali CD obimisi odupliquer ba CD okabi ofele mais nakanisi oke musika te. Là, je te dis la vérité. Okende musika te na musala na ikosuka le musuka na kishaso kabi ale musuba tunyo so zangote. So mutasali ndengo na salaire évangile ke musika te.
il faut qu'il y ait partout dans le monde. Pour qu'il y ait partout dans le monde, ce que ça le système. Je m'excuse, Natanga, l'homme de Dieu, Papa Patrice Ngoy Moussoko, qui est un concept tellement à Pambolanga, c'est quelqu'un qui est très humble. Oui. Et à chaque fois, Naya Yemtayamba. Comment Azalakana, Papa Patrice Azalakana, besoin de sale lokwana. Alingaka sale lokwana. Mais Asuka Kaka, Azala toujours na besoin bon. Ti Asuka Kaka, ti akoma na suka. Azaki toujours na besoin bon. Na début Papa Patrice Asalaki yango. Na moment Nzambe atiaki à cœur à distribuer bon. Papa il faut que c'est la même chose. CD pardon cassette série na zoyeba ezaki ko kabola bo. Mais lelo oyo ezaki ka mutakoti na ndako asali na kati na ordinateur ka papa appeler mais lelo oyo komi poko ta ba studio eza ba mbongo ebele eza na ba système ebele zo senga ba mbongo pe ebele. Je ne crois pas que lelo tozolo ba boye frère Patrice Awoko sala lisusu asala ba seda kabela bato fela ko sala yango mais pas tous les temps. Pas album nyosa bando kabofele à ko travailler ndenge. Donc il y a une question oui matinga na mutu sikoyo si on peut comprendre bien que ndengo sala pe musique bongo. Donc il y a une partie au salango pour le coup Nzambe, il y a aussi une autre partie au salango pour gagner de l'argent. Non. Non. Même si Bible zolo tout ouvrier mérite son salaire. Dès que tu sala ka penza ba pambola ka biso tona tozana ba salaire o apesa biso d'une manière de notre. Ako pambolanga à travers ndeko ya binginga na yembi na suka tango na silisi apesinga oyo Nzambe atiaki à cœur. Eza salaire Nzambe apesa biso. Mais ezate ceux qui na komi ko kende ko yemba pona mbongo wana Saint-Esprit za souté. Toyemba premièrement au moins to senga mbongo ezate que to so muta sengi mbongo ayembi nde po azwa mbongo. Non. Bon peut-être ba mususu baza basala bongo mais na osenga bande kwa soki baza vraiment ba vrai chrétien boko sanengo na te. Toyemba ka pour la gloire de Dieu. Loko la Bible zoloba tout ouvrier mérite son salaire Nzamba pambola kabiso à travers œuvre nae oya tiakati na biso tozo sala. Voilà, merci beaucoup ko kene malé na suka émission na biso. Boti kolanda bongo zalaki mo solo parce que l'émission na biso to solo la to yaka na vitalité te to yaka na polémique te ezali solo ya bana na Nzambe o to solo awa ekoki pe ko bénir bisiki ozami yo ekoki pe ko pambola yo ekoki pe ko orienter yo na nzela moko songolo pakala. Maman Immaculée te parler sur l'album na ebité album eza titre kanini Yesu elonga nanga. Yesu elonga nanga. Pourquoi Yesu elonga? Jésus est ma victoire. Yesu elonga nanga parce que na vie nanga eloko nyonso na salaka ezalaka Nzambe muta sala Yesu muta sala ke na sala donc Nzamba sala kana sala a permettre souffle de vie d'abord avant na yemba na pe mona zolo banango sikoyo euti pa na ye euti pa na Nzambe nyonso yanga ko banda likolo tina nyonso yango na zanango Nzambe muta permettre ngo na zalabo pour avant na comme album. Pardon? C'est le premier album non? Oui, c'est le premier album. Il y a un peu son titre Jésus. Yes. Ils ont combien de titres? 11. 11 titres. Pourquoi 11 titres? Bon, comme ça, moi, je suis dans le studio. Je prière d'abord, Nzambe a orienté biso. Avant ça, la CD, au prière, Nzambe a orienté. Ce que tu as dans le studio, ceux qui passent Nzambe mon apesi. Nzambe se retrouvé na comme na 11 mais na bandaka 4 chansons sous na salaka na ya Willy Moke oyo plaza parmi ba oyo ba encadranga. Bando beta basse guitare basse na Kunda Sister. Alors na bandaki na zane na 4 chansons na salaki. Bon le quoi a commis na mboka mo un peu musique par rapport na place nanga. Tango frère Junior Kadia, Maxime Media et à en Europe vraiment na pambola Nzambe. Parce que wana eza loko zongi singana ba ndenge na bandai ni album. Ndenge na bandai ka album pona koma isika wana. Donc album est juste temps pour ici là. Bon, est juste temps pour ici là. Oui, moi muke mais
pour na sala album de na 8 ans na 8 ans ebele nazwaki bato ebele baproposa kinga oyo bazalaki baproducteur bayenga baproduire nga bato ebele basali na nzambe bayebisi nga oyemba bien zwa ataka nzembo adoration ya kala oarrange tout ça tozala beni osala album mais nazalaki na conviction te naye kozwa conviction mwana nga nayembaka na ye divine napesi ye mbote place asa nzambe apambola ebele ntango Maxime edia ye nazalaki même na bafrère Modé ngeni napesi ye mpe mbote aza na studio aza na studio nakoko osala même pas na futa nakoko futa te studio ya bien mpenza mais na bato ebele baza na bastudio baopropose nga même papa 5 bidens ye kuta loba na nga biko monika photo eza na voiture na yo totia yango kaka oyembi kaka olobi kaka okomi ka maloba nga mona opesa mélodie na opesa tozwa même rendez-vous conviction ezalaki te ntango na fandi boye mwana na nga nazoloba divine aye akinzwela nga rendez-vous abimeye makilo oza na banzembo oza na nini mpo nini olingo sa cd te aki azwi rendez-vous na Maxime Edia epa junior abengi nga abi mercredi nazwi le rendez-vous ke na studio na sentir vraiment envie na sentir conviction totalement na kembala moko abando senga nzembo na pesi asengi nzembo na pesi na se retrouver na nzembo na 11 chansons wana 11 chansons mais avec un producteur producteur naza na producteur te mais grand frère nanga zo soutenir nga au place bomoni tozaya Paul Omanji azo soutenir nga la msala mais il y a eu de featuring na quatre albums beaucoup de featuring na banane tosala ngona maman Rema Sabaot tosala ngona maman Laure Mbongo papa Christian pe intervenir na kati tosala ngona Piché Kinkela nazo pesa bango mbote tosala ngona couple Kibala ya Pepe oyo vraiment toyebana baona zaina toute jeune nazola tozozala zana tozaki na ba ya pegi na yebana banda kala nzambe asali grâce ye personne en Europe précisément na Angleterre tosali donc ya pepa utaki Angleterre ayemba na album bongo les sœurs na papi ya pegi les situ bango nyonso bon bako zanga te ba les sources voilà le loso qui babi batu bayeba mama Immaculée bayebi yo tango zaka na lekunda to bayebi yo ndongo za lelo travailler en solo bon en tout cas lokuta mabe tango nazaki na lekunda so mutatalinga ba oyeba ngate oyeba ngata mukete tango nazaki na lekunda eza na quelques personnes bayeba kinga na zaki nzoto mike mais bele al vocal babe on vocal ba vocaux za na ba vocal osala to zaki na ba kier dans sala qui to bande koyemba ensemble plus ce qui toke ba production voilà bon nous voyons ensemble maintenant de l'autre zomona bande ko beli ba osala musique chrétien bazo kozwa bande ko mususu basala ka musique profane ou babenga musique ya ba accompagner bango na bantengo na bango est-ce que vous êtes capable de osala ngo question ana sala polémique mingi mais je dois être sincère en tout cas nokoyemba te na ko sala vocal na bango te baza ba bikela mona nzambe bawe baza na appel ya nzambe baza peut-être tango na bango na no ekokite mais un jour tango na bango ekokoka bandeko na biso bandima te bandima vraiment te que koyembela d'abord musique profane ezali eza musique o ezoyembela nature ezoyembela mwasi ezoyembela mobali ezoemba ezosangisa mwa makambo ebele ya ndenge akoyembela mutu bon selon nga ndenge na sala constat bana na sa musala oyo na pesa kango ezala neti na 3 sortes ya koyembela nzambe ya musique selon nga namonaka toza na musique religieuse oyo ezoyembela eza musique religieuse musique chrétienne na musique profane oyo babenga musique mondaine selon nga namona musique batu oyo bayembelaka nzambe de tout leur cœur ozoyembela que pour la gloire de Dieu. Vous avez des personnes oyebi ke bayembelaka nzambe
bon nga na nzambe te na juge mutu parce que motema ya mutu nzambe nde ayebi na komona baza ebele soki natangi moko na obosa na bamisusu na benga musique chrétienne ezali oyo azo croire d'abord na Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur pe aza ko pratiquer oyo eza liloba na nzambe bien sûr basalaka ba erreur ya ba chrétien plus oyo bayembela nzambe akosa l'erreur akosa l'erreur parce que akosa lisumu pe moko na mopagano mais lisumu oyo chrétien sala kezala lokwa ya libaku akana kiti eza lokwa ndenge yo salinga eloko moko boye na bia alongwa kuna tala ekuna na surtout que ata muto asambeli bolingi ko tout ça batu mabaku ponene azana Saint Esprit katina a regretter juste limbi sangai mais tout ça ki nga libaku vraiment libaku mais mutu oya yebi aza oya ye azana Saint Esprit oyezo ko diriger yete même Saint Esprit zo lo banaye a mona fingi na yo lelo afingi lobby ayeba akosenga pardon te et soit ka payete ako bando finga banana mututi na manzaka etaliete. Alors pourquoi na lobby musique chrétienne muto ayembaka à ça la rappel ils sont parce que on est des êtres humains, on n'est pas des saints ou saintes. Pour muto ayemba musique il faut muto abanga kanzambe au sali mabe et suit au sengi pardon on reconnaître Bible pezoloba o ya ko reconnaître mabe a sengi pardon nzamba za juste et fidèle pour na olimbis musique profane a oyemba nae s'il faut aussi mbakisa simbeza ba msuba simba ba mbakisite bazali mais ayembi nae ayembeli nae mwasi ayembeli mobali ayembeli nature ba jeton atali n'importe quoi donc ya kokosa nae ndengalingi mais musique religieuse mutoko mané Jésus na kati ya nzembo po batu biso bakaya za chrétien ndenge awemba Jésus tala makambo bakangi bo asali bo nini aza impoli to mona place assemblée te ekuta yoka boy awemba musique religieuse wana nazo ba selon constant ça selon nga ozo yembela nzambe mais vie na yo eza na bunzambe te azo yemba musique religieuse ba religion pesebele mutamta na religion na ko yemba eza musique religieuse mais musique chrétienne eza kaka oyo azo tambola selon volonté ya nzambe mais natango lobi ke yo ko yemba na bango te ko sala vocal na bango te mais tout monde na ko ya pe oza na séance studio yo kuta msusu musicien moko songolo azaki wana asilisa bimi yo koti sala rappel mabete et ça la mabete mabe pona nini nga nazali koyemba epa Maximedia tokutana yembi na ye obi koyemba na ete mais epeka ndenge mo boye toyembi na nzembo oyo eza ya nzambe te Et voilà, merci à la régie pour cette proposition. Il y a clip pour le bruit sur la ligne, pour les photos maintenant. Je sais que ce clip a fait énormément plaisir au couple de moi qui, là, je vois Papa Frédéric et Maman Karine, et papa aussi, à Sœur Boli, ne m'ont pas, et Maman Sapoli, mais énormément pour le clip, c'est énormément plaisir. Nous avons toujours un plateau là, c'est Maquillé, tout le monde qui est vraiment la régie qui a émission. Maman Maquillé, le coup, tout le monde n'a pas été belé parce que nous avons parlé de quoi sur le plateau là, c'est que nous avons ignorant par rapport à la musicien, tout le monde a musicien en temps. Les loups, pas musicien qui parlent, les loups sont au fan. Ça va être le moment plate là, il y a un dire que non, le cas musicien, mon coin, qui ou t'es allé à mon
soki nzambe apesinga baorientation ya ndema na retour na ye moko akolelanga motu na kote donc yo moko osala ntango bokenda koévangélise ntango bokenda koévangélisaka masse koévangélisaka moto okutani na ye omingi aza disponible po koévangélise pourquoi soki komi na ntango ya musicien moko fo nzambe non tokenda koévangélise mais soki ekomi parce que otuninga question soki nzambe alobi okende koévangélise musicien moko sikoyo ntango ekomi ya nzambe alobi naki évangélise moko parce que nde tokendaka wana toyebaka te ke tokutana na motu boye tokutana na motu boye alors tokenda soki na cadre ya kiganyaka tokendaka koévangélise tokendaka bo oyo nzambe atindi epa na yo okutanaka na motu osentir conviction moto opartage na ye omona opartage na ye mpe motu wana etouche asemekantie mais soki nzambe abi napona motu naponaka motu moko parmi bato nyonso baza ya motuya liboso ya nzambe so nzambe abi napona kaka moko nakoyebisa nzambe kabi nakokuta mpenza bien nabi nzambe orientenga vers motu wana mpo motu wana azala disponible parce que so otombe place ya motu aza disponible te omoi ndenge tokenda koteya soki motu wana nzambe aoriente yo te vers motu wana okokutana na déception moko boye so oza makasi te spirituel nini rempli te motu wana akombenda na kanda c'est-à-dire par exemple nalobi te mpo na bamisi omoni ya bamisi ya motu oyo ya nzambe baza wana ezosengaka ntango ekomi tana nzambe aotindoka mpo atir bien uswat okozwa mo mpe mensonge okozwa mpe nzambe atindi yo na tana atindi motu moko boye na nzela na yo mpe opartage na ye voilà avant tokende tozongana na clip oyo nzembo tokosala tokotala oyo esolonanga eloko nini inspiraki yo osala déjà clip mpona clip eloko inspiraki nga nature ndenge nzambe akreaki mokili ndenge akreaki donc elonganaka c'est-à-dire omoni ntango nalobaki d'abord elonganaka parce que nyonso yanga eza ka nzambe nyonso yanga eza nzambe nakozala boye sans nzambe te nazala boye te nasali parti mosusu na poto parti mosusu awa na jardin omontre biso poto esozalilonga yo apesi yo victoire na ye ekomio na poto ezalaki na kini nayebi te parce que clip mpe dewa non soki ezalaki bongo na nga nasala mpe na kini te nasali mpe na kini na jardin botanique na biso awa na mutu na nga vérité nazalaki na image moko te ke nasala boye par rapport ya ça tout ça nazalaki toujours na sentir ke na tourne place oyo nasepeli na image oyo eto c'est comme ça na voilà tozongi bamusicien nyonso nde bazala bongo ozalaka ntango otala ta banzembo bamusicien na biso wana koyeba affaire pali fere wera kofi jipe ozalaka ntango otala ta nzembo bon omoni basujet ya boye bato bakomprenaka makambo ya nzambe ndenge etambolaka baprincipe ya nzambe bakomprenaka te ekoma lokwa polémique moko or ce n'est pas ça normalement nanu nafanda te mpo tosoki alobi bongo ekomi awangani intel babandeko na biso nayoka bakombo namonaka meme soki nafandi boye nati tele na ota théâtre bakoki kotia nzembo ya ndeko moko azoyemba bakoki kotia ekokoleka na okomata na taxi bati nzembo na oyoka na matoi na oyoka na nini mais nafandi nazwi nini naza nafandi boye nde nazwi sede natia nakoki kokosa te mpo nasepelisa bandeko na biso oubien nasepelisa yo journaliste opozenga question en tout cas nanu banda nakoma kosambela nakoma plus nayokaka plus banzembo oyo ezoglorifie nzambe 100% oyo ezoglorifie nzambe vraiment ke nati boye eza pour la gloire de Dieu nde nayoki mpo inspire nga oyo naosalema mpo nzambe aza jamais boko ndenge ndeko na biso ser Marie mpe asona ndenge bandaki kosangana na bandeko na biso mosusu li bango ozonga ndenge bon ezalaki peut-être nzambe alobaki na ye asalamo nayebi te omoni ser Marie asi akei atiki biso nazalaki parmi oyo bazwaki na message avant kufaki namoni akufi nasalaka même interview na ndeko moko na France na mama na ser Marie na mama
na maman oyo ya botie c'est Marie aza sero na yebaki ekala dès le départ ya carrière na ye avant nanu akoma na niveau nzambe atombolaki na yebana même nzembo toza osala nalata voile na nzembo moko ya libala mokano na nzambe tosangani mpona lokumu na ye nzembo wana ezalaki awa na nini na bon marché totournaki yango tozali na sema même na VV Santerre totournaki baclip tozalaki toujours na Sœur Marie wana ye azosala siko baclip na ye na producteur na ye ya liboso mpenza premier producteur na ye oyo papa Diane na mama Nelly baza na France bapesi mpe bango mbote nde place tozalaki na Sœur Marie azobango tozala tolongana na Club de Star na Sœur Mami ile là na compte ya balekunda ya bibi mari kuto azola mekili na sepela no mingi seri mekili na sepela no mingi azola bana ngande wana yende alati sanga voile wana ide wana ezaki ya ye abiro koza na suki ebele ko suki na ngeza ka pe ebele eza ka batufu za so ata na penye naturel za kati ya ovima bila ndinga za suki ebele ko so olati voile ebima bien ndenge ozabu ko simba yende alati sanga voile on a eu na Marie dès le départ d'être qui n'est pas ça par exemple voilà comme vraiment la suka ya émission na biso lisolo na biso tozaki mo tosolana mama Immaculée ça Immaculée ko vous bien beaucoup na surtout beaucoup plus clip voilà mais que clip voilà et ça lui donne vraiment plaisir parce que carrément il gardait du temps et que clip c'était sur au maman Immaculée question na biso ko biso biso ni biso na biso album na ko lutu ko ça comme ya Jésus lo na ko viser dire album wana to dédié mo na dédié na église corps de Christ et batunion sont partout dans le monde parce que album oyo ezaka kapona mutu moko boye eza pona batunion c'est un nzembo oyo eza révélation nzambe atiaki kati na nga mais eza kaka pona nga te eza kaka pona mutu moko te eza pona bato nyonso balanda nzembo wana eza na moto moko oyo peut-être akutana na eloko moko boye na vie déception moko boye ou soit aza un problème moko boye ou bien aza na mbongo ebele aza ere me ayebaki oyo asala ke azala eza na moto moko eza kaka Yesu nde alongisa ye nde Yesu kaka nde alongisaka okozala na mbongo okosali mais faut penser toujours que sans Jésus yebaki un jour riche encore comme pauvre, pauvre encore comme riche. Et vos unions sont en état. Nous attendons un jour où on a besoin à côté de nous, tout le monde est payé. Nous avons toujours exemple à mener des pas président Nabiso. Président Nabiso, tout ça qui n'a eu beaucoup de ceci, c'est beaucoup pour eux dans sa banque. Et là, on est dans sa banque. Mais au moment où on va le bac qui est bon, et si la suivre, à soi qui. C'est quoi le nabato bakoluka. Mo bakoluka so bazala baganye nyonso mokili ezala mpona bango bayebaka base référé kaka na référence ezalaki azoleka boye telemi ezalaki bazomatisa drapeau bokobouge te ye soki azoleka wenze ezala te mais lelo nzambe azwaki molimo na ye akenda donc epesa biso leson mpona biso nyonso peuple congolais mpe monde entier mobima epesa biso leson wana alors Yesu elonga nanga eye pona mutu nyonso oyo nyonso akoyoka nzembo wana bakozala beni soki amédite baparole ezobima na kati ya nzembo wana ozala beni voilà ezalaki bongo liloba mpona album oyo mutu Sœur Immaculée elonga nanga adedi yango na bana nyonso ya nzambe pokapa aussi bana ya oyo tobengaka ya mokili donc boza mpe so censé kolanda nzembo wana balobi boconsepe vraiment album wana eza mpona lokumu na nzambe eza mpe mpona intere na bino bozwa baleson bozwa mateya na kati wana mamikili loba ya suka oyo koloba na bandeko balandaki biso nani nawa contact soki peut-être bakocontacte mpo basekela mwa bacd biso numéro na ngai ya contact ozwango na natala awa po numéro na ngai ezali 0033 7 53 85 64 43
tellement projecteur les autres dans la maison. Donc, ce qui est d'abord, c'est 5, 38, donc 0033 7 53 85 64 48. Deuxième numéro, ils avaient 0033 6 44 94 94 11 65. Voilà. La salutation, on a bateau, on a bateau, napesi nzambe merci napesi bato nyonso bote bandeko na nga nyonso bote église na nga Hébron crée Hébron noyon mobali na nga Roger Bokeli na bana na nga Roger ma Elikia Rodrigue Stéphie Bokeli mpe famille Bokeli belle famille na nga Bokonga mobimba na bandal nabosani te grand frère na nga awa tozali epai ya ya na nga ya Paul Bomanji na mwasi na ye Hélène na bandeko nyonso baza ya Denise Bomanji Boachan Matongo nzambe apambola bino na kosana te papa Richard Ngeleka nabengaka chéri na nga papa Richard Ngeleka vraiment nzambe apambola bino na mwasi na ya Marie-Jeanne oyo amema biso likolo tokoma tozosambela nzambe apambola bino papa Henri Omanji Kisangani famille Omanji nzambe apambola bino mpe bandeko nyonso Kristo antikriste bapaster nyonso na bino Vina Omanji paster Vina petitiana mwana sika pesi mama Vina paster Vina Omanji mbote na Rotterdam bana ya Rotterdam nyonso ba gros bisous na pesi pe sœur Mireille Somp toza na ye kutu le 21 décembre tozala na concert na Paris na journée d'adoration na Paris na sœur Mireille Somp na bandeko mosusu baozala papa Manker baozala wana na le 15 décembre lisusu toza na journée ya action de grâce eza mpona sœur na biso Solange Matou na Strasbourg voilà bandeko nyonso napesi bino mbote paster nanga vraiment nzambe apambola yo akordaki nga voyage opriaki mpo na nga paster nanga Blanchard Kivwila na mwasi na ye nzambe apambola bino mpe église nanga Hébron bazanga osoutenir ngai te na baclip bomona bango bamama boboto na bapapa balingaka mingi vraiment nzambe apambola groupe mobimba ya Hébron ya louange nzambe apambola yo apambola bino voilà eza mama Immaculée depuis Afrique précisément na Kinshasa pe merci mingi na mama Anna petite sœur nanga motema vraiment même si azaleki na maison azote awa vraiment nalelaka yango na obaki elobi na musique profane bango mo soki bapongoli motema bango moto bayaka kotémoigner si réellement basela nzambe na solo pa ntango base repentaka yango biso tozala toujours wana koyoka ba témoignage ntango balobaka yango nde esalaka ke tosala différence wana mais sans quoi boza famille toza biso nyonso bikelamu na nzambe mpe na bana na nzambe baza na kati eza na moto aza na ta na ye tonegligeaka bino te tolingaka bino mingi oyembaka bien tolingaka bino mingi nzambe apambola bino merci mpe bandeko na biso tosali na bango émission ndeko na biso derrière caméra frère na biso Jean Mwanza nzambe apambola yo na frère na biso Gaël aza na ba question moko kitoko émission kitoko vraiment nzambe apambola bino merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Pourquoi pas de saluer celui qui était là pour nous suivre depuis le début de l'émission jusqu'à la fin, pasteur Carlos Kalambay, le cadre du temple. L'habitat là, comme vous contrôlez le temple, ceux qui étaient, pourquoi pas aussi de dire un grand merci à maman Rebecca Kalambay. Maman Rebecca Kalambay, là aussi je vois papa Jean-Claude Kalambay, là c'est la famille Kalambay, hein, prophète Rema Sabaot, appelé sur Bambote, pasteur Emma. Katalai, Babiso, il y a toujours na Fred Pisson 23 et pas il y a pasteur Gambé Mbala. Pourquoi pas te dire un grand merci au couple Mboa qui a son longtemps comme on a ces caca parce que bon on va vu pourquoi on a ces caca. Je suis trop fier et autant comme on a un couple Mboa qui là je vois papa Freddy et maman Karine. Bah cette personne a vu pourquoi pas de dire un grand merci à Sœur Adélie, non pas
et mosakoli mete na Hollande balobi prophétie ne tombera jamais ya suka na lobaka fondation mwasi ya mokonzi pesa ekopesa melayo Gallo Province Galen Neftali la casquette de la presse congolaise qui wana juste pour na kosala moi pour tout solo là boyo kandenge to solo ki na mama Immaculée na sir boji par na bino ba o boko critiquer tous ala tous on pour nous la critique na bino ba o pe boko aimer donc te kozala bien juste pour to kabwana mama Immaculée nga na silisi na ngala bango na ebiti le baba kisali oui na profiter na pesa mwana nga fiole nanga joyeux anniversaire Mado azana Hollande yepe aimbaka bien sala nzambe mwana ya maman prophétesse Mété otaka vraiment zamba pambola bino joyeux anniversaire ma fille je t'aime beaucoup na mobali na yo papa Serge vraiment ba gros bisous. Maman Mété, joyeux anniversaire. Le biso anniversaire, je dois fêter car à la plateau. Madi Bovele. Voilà, joyeux anniversaire. Quand on monte Gallo Province Galen Neftali, je dis bye. On se retrouve juste au prochain numéro. Bye bye. Oh mama mama na lobe, mama dele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, dele mabondela, isika nyuso zali.